Les lots Etali ba kisi kolanda qui sur le terrain to tambola koeba thème ne se amis to bete na Etali kisi zo benga na français médicament ngo ba to sela ngo na lolenge kolanda to zo na za passer ya ko sel sa Congo to za na kati ya vision oyo monsieur Maurice azana ngo ya vision sel sa Congo ndeto kita vraiment sur le terrain na tina ko kisi oyo tozo ko salela biso congolais to lobi kisi ya ba congolais nana kisi ya ba congolais ngezali kisi koko koko ndeto kitaki toyeba utilité nango ndenge basala pe nini na biso ba ndenge komela tozo mela ni tozo mela tozo pasi ezali ya kisi comment on ndeko nyuso ta la kazaka na posa kokena na to hôpital polo pakala ke lukaba likela ye solution ko na bokono kitaki pona kotala ndenge biloko oyo ba mama na biso bazo kolela biso ndenge kisi oyo ba biso baza kotekela biso eloko eza pa te mawezali ni na kati ya Kongo kambeze belé photo bongisa toko bongisa neti nini tala na on elema oyo papa ebo akolakisa biso oyo kitaki tomona ki biso tomona ki bandeko banda eza pasi na ndenge nini kotala nano oyo tozo oyo ne lema oyo nazo senga papa ebomeka kolekisa ngo na ndenge nazolo ba lekisaka déjà lema oyo tozomona oyo ezali na kati ya mai ya kalamu oyo ezali oyo ekaboli kimbangu pe ba bidon tozomona na kati ya mai oyo ezali quelque donc toko compter 2 ou 3 réel avant to koma ya mokonzi ya commune oyo tozali ya kalamu oyo metala kalamu oyo ba bidon oyo le même ba bidon oyo nde yango ba mama na biso bazotekela biso bakisi ya bokoko le même ba bidon oyo nde bakozwa yango basukoli yango est-ce que ba steriliser yango na ndimité parce que basukola yango kana mai ya pamba bamsu bakimaki caméra na biso basukola yango na mai ya pamba balokoti yango na kalamu bazwi basukola yango na mai ya pamba tokei bazwi batiele biso surtout mingi bandeko oyo baza kobela hémorroïde bakokende bake kosomba kisi ya hémorroïde na tina keno mama pesanga kisi ya hémorroïde le même bidon oyo uti na kalamu le même bidon oyo basukoli na mai oyo ezali non stérilisé ba bidon oyo pe ba stériliser yango te po si le lot ozana na usine oyo bazo stériliser ba bidon oyo te ndeto kitaki tomona ki ba mama so ameka ko expliquer biso ya malamu ezali nini ya malamu ezali na kati ya kisi on so bomoni awa kisi moko eza na utilité nango mama na biso Angèle eba ko expliquer nzete moko biso tokoloba malamu tokoloba pe oyo ezali ya mabe na souci ya kosalisa mboka na souci ya kotonga Kongo na souci ya kolinga ke biso nyonso tozala na molongo bali na ndenge mboka ezosenga totambola na njete bukoko toujours ekotikala ka bukoko ndenge na kozwa exemple lokola tangausi yana bato mingi bakasaka tangausi etretaka maladi etretaka pe soki ozokomelango soki ozomelango mingi okoki kolamela yango kotia na sauce kotia na biloko soki na koteli bumpe esungaka kokotia mpe na ti donc ezalaka bien oyo bon mpona bandiete oyo totiaka neti oyo eza mupetipeti oyo soki moto ya diabete ameli yango soki sikre eza komata po ekita bon oyo soki eza misisa tondolo soki moto aza na apeti ya kolia te osangisili yango na tangausi na biso vraiment akozala na peti ya kolia mpo bayaka kotemone pe biloko tosalaka bakomango na mokanda donc totangaki na mokanda avosala tolekisaka dosi te donc mpo bato mingi bamonaka bokoko ke ntango ozosala bokoko ozolekisa yango nani ke eza na dele te eza na nani te mais tosalaka yango biso moto osalaka na kati ya mesa tobangaka mpe baya kokanganga mpo taamu soki nalekisi mutu dosi ale mutu wana kolinga nini soki ake komona dega kuna kolinga nini bakanga ngai alo tosalaka bokoko eloko na eloko nelisamo nango oyo ezaki mwindu mwana akoki kosila makila soki baye nango apa nanga nakoki kolakisa ndenge nakoki kosala mutu mosusu ndenge eza wana ana pole kokobaka yango mpe ekomi polele abaki ntango akobaka okomona mpe nzela ya mwasi oyo ekokokanga oyo soki neti bapaloli yango soki azalaki kopolele ndenge eza bokoki kosoka mpe pota kimwindu oyo ya bukoko
okoki kosoka pota okangisi na pota wana ekobimasusu makila te ekangami donc mwindu oyo ntiete oyo eza vip yango basalelaka vip donc elaka solo ata mokongo ezosala pasi ndenge nini donc okoki kolukuta yango eza nsumba mpenza kosakana kutu te donc okoki kotia yango na kati ya makolo moto abelaka climatis akoki kopakola yango vraiment ekosunga ye ekozala mpe bien bon oyo eza nani eza zatobanda oyo eza kengekiato eya na mutu mosu akoki kotongola yango mokongo te ezalaki mpasi ndenge nini me balekisaka dele kotiaka kantite moke ale na mbala moko otie otongoli yango ale na mbala moko nde okotongola yango vraiment ekozala mpenza bien mona bato tina nyonso ebimi tozwaka emoyeli ndenge nini mpona nini na ndenge ya biloko kolia mosu biloko tozolia ezokokana mpenza na antikole na biso ti alo na ndenge wana komona na mosu mokongo pasi epuis surtout mibali balingi kozwa basi epai na epai yango bazozwa bainfection toetilisaka nzete oyo ndolo soki mpona mobali azwi ndolo oyo topasoli yango atokisi yango ata azalaki na bainfection nini ilfo esila donc banzete na nzete oyo biso toetilisaka eza leitile donc eza itile banzete nyonso oyo mpe baetilisaka ngo mpona kokongo pasi donc na nzete banzete nyonso neti oyo eza mbondo ewuti na mosika ekitanga soko otokisi yango eza na nani mpo isuwaka donc okotia yango na mai elongwila ozomela yango ozalaki na force te mpo kokoma na force donc eya banzete oyo ekiletaka maladi nyonso totiaka yango awa bato mpe bayaka kokontrole vraiment tosala mosala oyo mokolo moko te baboma bato mpo badokter mingi balobaka o boye na boye na boye na boye biso ndenge eza boye ke babiso na bazomela komela mais même badokter yango bango moko mpe bazoya awa koyiba mayele epa biso bamama alors namonaka bango biso toboyaka na biso omona futi yo mbongo yo moko bandi koloba na yeke kisi ekiretaka maladi boye kisi ekiretaka maladi boye na mbala moko mona azwi mayele wana ke abandi kosenga $50 or ke biso lia mosusu 3000 na mbala moko mona azwi nzete oyo bamama na biso bameki kolakisa biso awa tozomona ndenge banzete nyonso balakisi biso awa ezali le même nzete oyo ekosunganga na yo mais utilisation nango nsima ya kolongwa nzete kokamata yango lolenge bazosala yango eza mpe indigène soki bamama na biso mpe bakobongisela biso lisusu lolenge ya kosalela babido oyo solution ezali makasi ekoki kozwama tozomona bazolakisa banzela bazolakisa makambo ya kitoko na mboka mais tokende mpe na babiloko ezali ya mabe oyo eza keno ekoki mpe kobongisa yango moni lelo na kati ya site na biso ya www.congo ya sika oyo ezali kokambama na boss Maurice Mukulu tolingaki tomeka kotinda mwa belema ya boye bandeko mpe baza libanda oyo bamoni ke baza mieux placé bakoki mpe kosunga mboka na bango senko baye mpe na izini moko ekomi mpe kolokota nango babidon oyo tozomona na bamai ebelebele ya balokoti babidon oyo basterilize yango lobi nango batekeli yango lisusu bamama na place bamama na biso oyo baza na motema ya mabe baza kolokota yango kaka balokoti yango ndenge euti na mai oyo basukoli yango apres bazwi baye kotekela biso bakisi ya tangawisi baye kotekela biso bakisi hémorroïde baye kotekela biso bakisi oyo biso tozomela kisi to tozomela supposons que bidon oyo kaka oyo tozomona oyo il faut kobalancer maintenant moi élément ya bidon mingi mpo yango nde eza à la base oyo tolingaki tolobela bidon oyo moto atbc amelelaki yango TBC mutu oyo azali na microbe oyo ya tuberculose tobengi basite de coche ameleli yango ntango ameleli yango oyo bosterilize te bosukoli kaka bongo na mai ya pompe boye botyeli biso tangawisi boye botyeli biso kisi ya mokongo pasi boye botyeli biso kisi ya kobaka kaka na babidon oyo babidon tozomona ya kalamu oyo tozomona ndenge ezolikaka mpe le même babidon kaka biso tomeleli na moto amelelaki na tuber eske tosombi kisi to tosombi maladi apart wana tolongwe na bidon yango kaka bidon yango awa deja na mboka na biso tozalaka na problème ya oyo etali courant déjà ezalaka likambo no délestage oyo courant esali boye oyo courant ezongi boye bidon oyo ezali likolo ya mai oyo ekei tudwa ti ebwakami na fleuve Congo ntango babidon oyo ekokende na kati ya fleuve Congo ekende ti ekomi na inga ekobushe lisusu inga si ya mikolo tokóma na problème ya délestage et surtout que tozana elanga mai déjà ezokita na se mai soki ekutani lisusu na bidon oyo eosala pasi babidon ngo eza ebele soki totali ya basociété songolo pakala ezala pour ne pas tosite bango baza basponsor ya bato te babidon nyonso tozomona eza basociété ebele pourquoi mpe basociété na baluka nde bakoki kosala si
ya solo vraiment mboka na biso hors des alliés bakoya kolandela bango na ndenge nini baluki izili moko industrie ekomi kolokota babidon oyo bana ko stériliser ou hôtel de ville alandeli ba société oyo po ezala nango balandi suivi et moko ekatana nango ndeka mambo ezala nango hôtel de ville elandeli ba société oyo bakoma kofuta kambongo bango mo balandaka batinda bato bango neti batabi bende bazalaka bazolokota bibende bake koteka babidon babibende pardon ceux qui peut bango ba se sensibiliser balokotaka babidon o ba aider biso de peur que lobby nango le même bidon et qu'il se retrouve na inga tout comme un problème il y a délestage le même bidon mutamele keza tuber lobby nango to ke ko somba kisa bokoko elongo ya bokoko to komi na tuber oyo yoke ko somba po ozwa libiki meko ko miru ke la passe bande ko to mire ko beta sete na oitali babidon pe na oitali kisa bokoko eza mabete za malamu mikolana na ndenge otomoni belema oyo tu fais voir balancer le sous élément mususu oto kotaki ndenge tomoni bakisi batandi ngo na condition ya bien mais esale linango eza un peu moins indigène na babidon epai na bakisi na ba ndenge lolenge pe ba mama na biso eza commerce oyo bazoboko ya nango bana bazotangisa nango bandeko na biso mais boluka quand même ko bongisa yango eno ezala kaka keno elongwe na mai pangusi na bochango na moyo kauki boye ko tekela biso susi na biso na kata visa ko ezali vision salsa Congo tozana bezo ko salsa na Congo yo na ngato linga Congo soki ngana to lingi Congo makamba boye ko zalate le mix de bete qui c'était na o Italie qui sia bokoko pe ko la babidon oyo to lobio to ko vraiment là nous sommes arrivés vers la fin de notre page magazine ya lelo vraiment on refait ça merci na balandinyo so bazora na biso na nzela ya site na biso www.congoyasika.net on a robala na yemoko boss Maurice Mukulu pourquoi pas na Real Nanga ezali Real Nanga ezali Ryan Zubu na matosi vraiment mutavanda ki na betaka mwa munene akafumba kata ezaki mongo Tufebo pe kolanda na susu na kota montage ezalaki Tufebo na équipe mobimba auto sala na bango na Visako na ONG na biso munene oyo ezali Visako na kata vision salisa Congo na ONG ya Boss Maurice vraiment merci to komina sima bikoloko ya na tina ko continuer na page msusu ya Love à vos ordres chéris.